mutu na mutayebi tina oyemba nzembo machine nga na oyemba na mona te nzambe mutaya poto sans visa lokwa nga na mona te mutaya poto avandi pa bato babengani ye po ayokisa masoni nzambe apesi ndako na mona te mutake kokota libala baimilie ye mokili mombe fingi eseki azangi place ovanda lelo appartement wow c'est grâce à ces dieux biso ata tolie lipa tolobaka merci Seigneur parce que toyebi eza na bato mosusu azozanga kaka lipa oyo tie na congélateur esa une semaine moto mosusu azozanga yango pendant 1 mois. C'est pour cela malgré qui Karine Mokonzi nanga qui youtubeuse qui chanteuse qui chroniqueuse qui comédienne je sais pas qui nini lisusu qui est dans nayebi te na bakisa nini. Je fléchis mes chez nous et je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma vie, dans ma coutume, dans ma famille, dans mon entourage, personne, n'a mon té, azali té, père kozalaka té. Bon, pourquoi j'adore le Seigneur? Bino bon na mambasa la té, mamzamba salaka. Bon, moi, on a raté la vie, on a aveugle. Même si on a toujours vu un témoignage, même si on a un problème, comme il a soukaya. Raisonner qu'à 2 minutes, car il y a un modèle, il y aura un modèle qui est tellement mais l'élo. À ton tout c'est grâce à ces dieux, le Dieu de ma mère. C'est grâce à ces dieux. Parce que j'ai la foi. J'ai la foi, t'as les lieux indi na zone vervier pas maman abisso na ebi ke makambo yo. Ça va pas durer longtemps parce que j'ai quelqu'un qui change la loi. Oh loi ya famille wana bazala boy, oh loi ekolo, oh ba youtubeurs nyonso bazala boy, oh te ba comédienne non, il y a quelqu'un qui change la loi. Il y a quelqu'un qui change les langages. Côté baloba qui oui. Na seconde, il peut changer comme il non. Ah, baloba qui est s'il y a quelqu'un en coco font les sunz et là non. Il y a encore l'espoir. Pour nous qui vivons encore. Oui, on a l'espoir. Le panier sûr qu'il a encore. Babi gloire. Il y a deuxième maison et qu'on est à la première maison. Si vous pas appartement qui toque au webima. Et c'est une humiliation hier. Parce que nous avons ça là car. Place à kuti batu ba osekate ya ka place à batu ba olila parce que yebisanga so ba finga ngate so ba salela nga ba live te pendant 1 mois et tout là ba boye libale ko zala ke so ba sala loi wana ba sala ka ba témoignage wana te le appartement wa ubwenga bi matin ndenge naza toujours condamné na coin moko boye limité. Moi, ça me salisa, toujours limité parce que vous n'avez pas de respecter, n'a pas et à consilika, et mon bali à colo, et famille na ye, et bouillé. Il faut m'accompagner comme il a pour et permettre un zamba sala. Amen, machine. Dans ce cas, comme il a la théorie de zamba tikinga, non, heureusement, moi je suis béni parce que maman n'a na mona bato foi, na mona bato nzambe mais ma mère, wow. Ouf, n'habite sur une zambosuna un jour na comme na niveau maman na nga ya konzima bongo ya kozala na foi même amoni ezosimba te ma mère azosanga moi j'ai quelqu'un na papa te na maman te na muto kotelemela nga te wana langage ya maman na nga soki likambo ya bibiso tozana mutu na famille te o tokotinda mais on a quelqu'un toi un grand frère qui s'appelle les lions de la tribu de Juda. Il n'a jamais échoué. Il y a sa clé à passe partout. Il y a un problème à l'ibala fungoli, il y a kobota, il y a diplôme, il y a n'habité problème, il y a richesse, il y a moussala, il y a rosa stable, il y a deux clés. On a quelqu'un, oh, ma ben a clé à passe partout. Il y a les grands séries, rien sort. Si vous aimez vendre un maman, vous avez Nzambazali. Nabi mama nzamba ngako kita yozo mwana mambo yake na koma grave yozo ba yo nzamba ko kita mama bi koko isa konzima te nzamba boko lio banda bo mwana babinga mso bazaka
mwana bota mikabe na bubeba akufi nzamba boko lui akolisi yo po lelo yo akoma na âge a pratique non so yo kokufa nga na 19 ans na poto il fallait que okufa ere ozalaki na Afrique nzamba permettre oya poto ata makambo ekomi ndenge nini aussi longtemps nga mama na j'ai quelqu'un ya bengaki grand frère toza na grand frère ye soki tobengi babengaki zenga mambo yaka akati seliba zenga mambo apesi richesse zenga mambo zenga mambo zenga mambo zenga mambo zenga mambo akati bilia ya kutime zenga mambo apesi nga stabilité zenga mambo alongoli soni nanga zenga c'est la Bible qui dit tu oublieras la honte de ta jeunesse. Mamboleka en 2020, on a Oksama Kisoni, on va même répondre à Karine. J'ai oublié parce que là je suis stable. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit tu oublieras la honte de ta jeunesse. Pardon, Zana Chana Nzembo na rappelé Nzambe ke nga Karine na monati. Yo na habité kombo no nani, mais nga na kombo na nga Karine Mokonzi la baronne Oprah la Chine mami na monati. Nzambe ka asui na noko kite, même si ezosimba te, nous on adore. Nga boy na ndako mena na mbetu te, mais j'adore parce que j'ai la foi un jour na ozela te kaka na mona wana Thomas. Bible le bi, et c'est mon mutanzimeli Nzambe son ki amona ye. Donc la foi mutu anzimeli Nzambe sans ka mona elaxika na foi ana konzima net babiso. Na mbetu te. Na machine à laver te, na machine à sécher blamba te, na boy te, mais j'ai la foi parce que na kibia kapoto, kana kola na basket, na single na manteau, na perruque moko, mais aujourd'hui j'ai 52 perruques. Hey, grâce à ces dieux. Na kimamba ote na ibate na se tracasa ta fongola ka ba porte. Atinda Olga Kabelo Mokonzi. Même si j'ai un problème, après ça ma grande sœur, Lily complice. Elle a la 3 heures sur notre téléphone. Allo tontine Lily. Ati kakabana nae parce que ça va que wana leki nanga. Tuzi kolo moko te. Tout monde bando nae bikutu te. Parce que on a konzima. Nzamba zo facilité zo fungula ba porte lelo apesa la Chine. Bande konanga. Banda Congo ezala Congo banda RDC ezala RDC. Est-ce que si bon mona chroniqueuse na le vie bien chroniqueuse. Makambo la Chine esala keza makambo ba fana ba musicien ba ndosa ngo kala. Pona koloba kibat babaka okisi mwana wana mvuta bino non. Nous on a Jésus. Il est capable de tout. Parce que tu vois que le diable est puissant. Banganga baza puissant. Mais nous, on a les tout puissants. Ceux qui nganga qui se ça les locaux. Comment ils sont koko ça la moté. Ceux qui bakanga batuna qui si pour papier mbongo c'est que errier soit roya kangi batu. C'est pour cela que vous voyez des fruits, les fruits de la Chine. Ba fruits ya mwana bana membre, ba maman autorité, ba maman il y a caisse blanche. Nous voyons des fruits rose bonbons, nous voyons des fruits. Na koma na ba maman monde entier. Monde entier. Maman tu vanda kabengi Karine ba maman nana ba otio benganga. Karine na uti ko solula na ba maman bwe ba bengi nga bobi ba maman na yo. Na koma ba maman partout ba papa kutu koloba te ba papa ja. Mputu tozali. Ba jeune lokola nga koloba te ba choupette officielle balala te ba kaka mami nyele ka mami toyoki boy mami c'est grâce à ces dieux c'est créé à moko tout genou et ba président ba général il fléchit devant lui ba la tabila ba cher ma bossa ni keza cher afuka mais bon nga na moi robe na ngaka ya mado ya 25 euros na fuka mate hey ya
bolingi bomona nini mpo bondima nzambo bomona nini mpo nga moko déjà miracle vi na ngai yango moko ya miracle témoignage bino sikoyo ozozela omona nini ere akala bato bamona yesu alamusa lazare na bible bata série wana bamona ndenge abraham akoma koko ya nation sikoyo ya série na biso siècle oyo bozomona nga te malgré il y a des combats malgré on arrive à s'en sortir parce qu'on a Jésus, il y a ça qui la passe partout, quel que soit problème, balobi qui est pour na Karine et Sili. C'est quand Nathalie li kolona kanti maloba mama nanga. Elle sakanga ezane lo côté ko commission na suka oh Dieu n'est pas capable de faire. Mon Dieu, il est capable de tout sauf rien. Si vous avez ça meloni eloko nini monde batoko mobenga allo mami balobi ba publier vidéo non même vidéo biminula tokozaka na YouTube parce que il est capable de tout nyonso babari nyonso ya po humilier nga eyokisanga soni to dousola to leka mais parce qu'on a quelqu'un toi na clé passe partout bino bokangi koto ya fungoli okangi koto ya boyebo déstabiliser ya kaka fungoli récite okangi na gauche na dosoli na droite mais parce que toza na zenga mambo boko mena na zenga mambo na commentaire na mona na zenga mambo pona yeba ke la chine bozali zenga mambo toi na zenga mambo ça veut dire final yeso ki aye akuti balia ya mobondo akati zenga mambo akuti sterlite akati zenga mambo akuti pese liba zenga mambo akata balia ya échec zenga mambo oh Jésus oh Jésus akata balia ya limitation ngezalaki ofia libabe akonya terope te zenga mambo ya akata balia ya limitation zenga mambo lelo tozandi na mputu zenga mambo oh Jésus zenga mambo oh zenga mambo akati balia ya pauvreté zenga mambo bino mo bomona te ke malgré le problème moke tozomata moke tozomata yoka encore bachina baka zenga mambo oui zenga mambo ça veut dire final yeso ki y a toujours la solution oh makambo esili balobi akokufa ekosimba tete yeso ki ye la magie changeaka. Et comme rappelle docteur Obité, na kanisa ke kokufa pona mona ki nini mais toujours solution mususu parce que Zenga Mambo était là. Lui quand il vient, yeso ayeba se karakaka Zenga Mambo. C'est Jésus qui s'appelle Zenga Mambo. Point final. To bandi musalo depuis 2014. Les autres en 2021, ça fait 7 ans de carrière, donc on quoi 6 ans et demi. 6 ans, pour mon Zenga Mambo, pendant 6 ans et demi, il y a un qui est parce que c'est la Bible qui dit, toza la tête et non la quai. La tête. Ata chroniqueuse obimi yo peli ozaka na mulongo. One. Numéro 1. Non, ça là, parce que j'ai dit, na comment la Bible. Ngate, quand tu vas comment la Bible, tout ça. Et puis, surtout, pratiquer la Bible. Ata moutango, journaliste, et moi, c'est un mobile à Ningisi. Si tu as un commun, liste. Au numéro 1, Karine Mokonzi. Mais oui, mais parce qu'on a Zenga Mambo. Yaka loba sala base, mais bah, parce que Mkonza base. Leka Zenga Mambo. Oh. Il faut zana yeso aleki nganga ce qu'on a ande na finale donc on lekangi comme il passe ata ba journaliste ba sala 3 ans sili 4 ans sili biso to na 6 ans et demi to zana ngwende oti 50 ans 100 ans biso moto ko lemba to déposer to bité Seigneur on a beaucoup travaillé nous to pe lembi to tikela ba leki aussi longtemps on to lembi on a la couronne parce qu'on a Zenga Mambo c'est là où il y a la couronne. Là où il y a les numéros 1. Donc, yoko koyana o koyane en zaka na sima parce que biso to na nzamba Eli.
nzamba prophète na balte. Ba prophète na balte, on a un Dieu nzambe ya Eli. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça m'talo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça m'talo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.